Salut mes frères et sœurs, par l'amour de Dieu, par la grâce de Dieu, naeleli soliboso na bino, obakisa kaka un de plus. Ya solo liloba na nzambe ezali wana pona kopesa biso connaissance intelligence. Liloba nende bikisaka, liloba nende kangolaka, liloba nende talisaka biso koma prier. Na koyoka liloba na ye nde epai comprendre nini nzambe alingi tozala ni ya solo ata bolembo ekolata nzoto mais à travers liloba na ye ekotesa biso lolenge nini so akotelema, lolenge nini so akotambola, lolenge nini so akosimba po ete tolongisama. Ya solo nzambe azali juste fidèle te mpe maloba na ekokisamaka selo ndenge ye alingi ezala. Mingi tolingaka bapense na biso nde se réaliser, mais nakoyebi biso ndeko na nga pensée nangana ya yo ezali ya nzambe te, ya nzambe nde elongaka. Tike tazwa lokumu. Nini ngaki na partager moko lelo, ngana lobela kaka likambo ya Rebeka. Rebeka zali nani? Nani Rebeka zali? Ya solo po nangana bale kozwa Rebeka, mama moko a division, mama moko a bolamu te, mama oya kabola bana. Me nzamba ekotalisa ete azalaki mama oyo atambolaki na kati na makomi na nzambe, atambolaki na kati na ba promesse na nzambe, pe ayebaki ko garder eloko oyo nzambe atalisaka ye, pe ngonga nango tango ekokaki ayebaki kosalela ngo. Yango na kolobete Rebeka azaki prophétesse. Poete maloba o nzambe atalisa ye ayebaki ko prophétiser. So tokena makomi na nzambe na Genèse 25 22 à 24 eza koloba. Les enfants il tend dans son sein et elle dit, si il est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, des nations sont dans ton ventre, et des peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera plus assujetti au plus petit. Le jour où elle devait accoucher s'accomplira. Voici, il avait des jumeaux dans son ventre. La parole de l'Éternel. Rebeka zali nani? Rebeka zalaki mwasi ya Isaac. Isaac azali mwana Abraham. Otolobaka le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alors Rebeka azalaki mwasi oyo Abraham atindaki bakende kolukela mwana na ye, mwasi na kati na libota na ye. Alors nzambe abaki kopona Rebeka. Ti nzambe aponaki Rebeka, nzambe ayebaki pourquoi aponaka Rebeka. Po ete ayebaki ete na nzela na Rebeka nde esika na kopambola lipamboli oyo ezali na kati na Abraham. Alors nzambe ayebaki ke lipamboli ezali na kati na Abraham ekoki kokende na mopepe te, esengeli ekende na mutu oyo nga nayebi ete akozala na motema ya koyeba kobomba oyo ezali bapromese na ngai. Alors nzambe aponaka Rebeka. Rebeka akomaki epai Isaac, ya solo mabote ekomaki pasi. Me nzambe alobi azaka toujours derrière maloba na ye. Alobaka na Abraham ete na kosala nation monene. Rebeka akomaki na zeme. Me na esika zemane ememela Rebeka esengo, na esika zemane epesa Rebeka akimia ememelaki trouble. Ndeko nanga ba mama oyebi kozana pasi ya kobota kasozwi zemi na esika zemane ele esengo ememele supasi, ememele su mikakatano. Rebeka azangaki kimia. Kasi lokola nzambe ayebaki Rebeka azali nani, lokola nzambe ayebaki ete Rebeka azali mwasi nini, nzambe ayebaki koyeba ete na nzela na Rebeka nation nange kosalama na nzela na ye. Rebeka aki kotamba na crainte de Dieu, na connaissance, na amour de Dieu. Alors Rebeka akende kokonsulte mutu mosusu te. Rebeka akende koselamante pa Isaac te. Rebeka akende koselamante pa baboti na te. Rebeka akende koselamante pa mutu te. Rebeka ayebaki kozonga na makolo na nzambe. Alobi na nzambe nini? Na tango Rebeka ake ko consulte nzambe. Lokola nzambe soka apesi vision, apesa kape na provision, alors nzambe ayebaki ko précéder, alobi na ekomi tungisa te. Yeba eloko ezosala yo, ezali de ekolo eza na kati na libumu na yo. Alors lokola de nation eza na kati na libumu na yo, me na kati na de nation wana, oya leki akodomine yaya. Alors Rebeka azelaki mokolo kobota. Amoni mwana liboso abimi. Tango amibale abimi pamba te akangi lokola ndeko na ye. Esika sinye lakiseke bitumba ezali. Tango akangi lokola ndeko na ye lakiseke nini, Jacob esengelaki aleka na moto liboso. Me na place Jacob abima moto liboso, Esawu abimaki moto na liboso. Na Esawu kobima moto liboso,
Rebeka akangaki signe nini lolenge ndeko nakangaki lokolo ndeko nanga soki tozi ata na mokili na biso lelo soki tokowela tobima po nini ava yo bima so abimaki liboso na yo okokangi ata na elamba po na kolakisa te oprécédé nga po nga mutu efe na bima liboso. Alors Rebeka akangaki message codé ya Nzambe. Bana bakolaki balobi nini Ezawa zalaki trop papa, peut-être azalaki moto ayebi koluka. Ayebi ko débrier, ayebi ko kende bilanga ko mema misuni ya kitoko, alepesaki papa sengo. Na tango wana so totali malamu, Isaac peut-être azali so trop bon Nzambe. Comme azalaki oyo abande un homme tranquille. Kasi pona ko sosola, elakisi que Jacob abande ko épuiser connaissance, intelligence ya bon Nzambe. Alors balobi ni mama lingaki mingi Jacob. Mama bande ko préparer Jacob. Na promesse Nzambe apesa ye. Mama bande ko initier Jacob. Kolobete ya solo ozali Nzambe asili kopona. Okoko tambola na désordre te, okoko tambola na mabunga te, okoko tambola na molili te. Yo zali epona mi Nzambe. Po Nzambe alobi na makomi na ye. Oya leka ko dominer yaya. Na bakolaki me ngonga tango ekomaki Nzambe asala ndeko nanga toza pe na bamama Rebeka tozala bamama Rebeka bandeko bamama Rebeka boko tokokumba bazemi tokobota bana kasi tango tokokumbaka bazemi Nzambe revela eloko moko te mpo na mwana ozobota. Nzambe lobele eloko moko te ke mwana oyo aza lolenge nini ndeko nanga na mokilo Nzambe lobi afoma biso na ba projet de bonheur et non de malheur. Alors so afoma biso na ba projet tango zalaka na zemi na ndeko nanga Nzambe lobela yo nini Nzambe atalisa yo nini Nzambe sosolisa yo po okompa ke mwana na zobota. Lolenge ne senge na encadre ye, lolenge ne senge na tambola na ye, lolenge ne senge na lendisa ye. Alors Rebeka a joué ki rôle na ya bo mama. Rebeka simbaka yango. Ndeko nanga promesse Nzambe pesa yo. Ma message Nzambe talisa yo. Est-ce que o simba yango malgré mi kakatano, malgré bambonge, malgré mi pepe, mais oza ko tenir karake Nzambe lobaka nanga message oyo. Balobi azalaki mwana mama. Ezawa zalaki mwana papa. Ezawu pona ye malamu amema biloko nyoso to ape na bandeko wana na kati na mabota. Atake koyiba ne biloko mama pesi esengo. Atake kotambola na banzela na kufa pona mama l'essentiel aza kozwabi aza kolia. Ata mwana ke koboma pona ye aza na esengo. Ata mwana ke kokoba bisiko esengeli akoma te kaka soki ayeli ye pona mama aza na esengo. Me Rebeka azalaka bongo te. Rebeka atikala kosepela na nyonso eza bande kosala atikala kosepela te. Ko Ezawu ateka kibuku yaya na ye ezalaki kaka message codé ya Nzambe pona kotalisa Jacob ke grâce wana epesameli yo. Me Rebeka ayebaki me tango ngonga ya Nzambe koki ke sengeli sikoyo maloba lobaka neke leki akodomine yaya elingi kokokisama. Rebeka lusongi asosola lobi non, c'est le moment. C'est le moment sikoyo makambo Nzambe lobela kanga ekokisama. Rebeka lobi na mwana ye papa na yo alingi kokufa. Esengeli apambola yo. Mwana boyaki, mwana komprenaki te, komanga mwana aleki. Me mama yebaki ke yaya ezali Jacob, leki ezali Ezawu. Ayebaki ke oya ko dominer ezaleki. Alors po leki a dominer selon maloba na Nzambe, esengeli bénédiction libota ekweya na mutu na ye. Mama, tozo kumba bazemi. Tozo bota bana kaka pona plaisir te. Po ba bengo mama te. Po ba loba te ki abota te. Ndeko nanga. Ta Nzambe azopesa biso bana te ba mwana yaki na message nini. Bénédiction eza kati na yo. O ezali kati na papa na mobali na yo. Est-ce que bénédiction ezali capable ya kokita na kati na bana na yo? Toko sambele bele. Nzambe akopambola biso to yaki pe na mokili pamba te mutu na mutana likabo Nzambe apambola ina yango. Est-ce que likabo na yo wana Nzambe apesa yo okotambola na yango? Pour le tango kumbi zemi Nzambe revelo ke mwana oza kobota
préparer na likambo boye. Ba mama Rebecca. Ya solo koliesa mwana kolatisa ye, ça ne suffit pas. Ya solo tokotina bango na ba école po batanga bazwa mayele. Kasi mayele ya molimo eleki mayele ya bomoto. Rebecca tala kabino, c'est le moment. Et te bénédiction ezalaki pa koko na yo. Elongwa na koko ekitana ekuti na tata na yo ekita siko na nani. Mama monite epa Esaú te. Oyo akokende ko détruire yango. Oyo akobebisa yango. Pe nzamba sili ko pesa message a permettre que te Jacob azala béni. Mais lelo tomo pona ngana sosola ta na tanga ka version wana na comprena kango selonga na mona ka Rebecca mama mabe. Comment koko diviser bana dia solo normalement esengeli mwana liboso nde bapambola. Comment ya permettre te mwana mi balenda zala béni. Mais ezalaki maloba na Nzambe. Alors yango na kobenga Rebecca prophétesse. Ayebaki ko prophétiser likolo na Jacob. Alobi na Jacob kende papa na pambola yo. Jacob aboyaki. Mais Rebecca alobi nini? Soke kozala malédiction kokoya ekoya na mutu nanga. Po Rebecca yebaki ekozala malédiction te kozala bénédiction. Po eza maloba na Nzambe ayebisaka ye. Mama yo muto yebi malobo Nzambe alobelaka yo. Maloba no kiti sango likolo na mwana na yo. O kiti sango likolo na bana na yo. De bana no bazali kotambola butu moi. Oza silke ba message Nzambe apeso tango zaka na bazemi na bango. Oza ko communiquer okati na bango. Toko sambela, toko tambo aloba na Nzambe, toko loba to bangi Nzambe. Est-ce que ba message codé en Nzambe toza ko tiango pe na application? Rebecca salaki musane kino na suka. Rebecca tambolaki moiso selon la grâce de Dieu. Rebecca tambolaki moiso selon la volonté de Dieu. Jacob tango sa bénédiction. Tellement zaki na connaissance na molimo na bonzambe. Jacob lelo toko benga mabana Nzambe na nzela na libota na Jacob oto bengi les 12 tribus d'Israël. Pona ni lipasa na Esaú akene kosala alliance na bikolo ezali ya bangote. Pona kotala Rebecca tellement Isaac akomaki déjà trop musuni. Alobi nini? Malamu abima awa asili ko kitsa bénédiction. Po bénédiction ezala détruite ezala kobeba te. Alobi nini? Alongwa awa akende pa noko nanga na libota mama na ikuna ndako zwa mwasi. Yami totali basi ya Jacob bautaki na libota mama na. Elaksike bonzambe na bonzambe ekangani. Pe balobini esika nyoso Jacob bande kotia makolo na ye ebande kozala kopambwa poni akotambola na bénédiction ya Nzambe. Ba mama na ekotalisa kaka aba oyo bazwaka Rebecca mama a division na komiso Rebecca tambola c'est une prophétesse oya prophétisa ki likolo ya Jacob oya kokisa ki maloba bonzambe na kati na bomo ya Jacob o lelo esika esomasi abimela esiko lelo yo nanga toko tato la liloboyo eko pesa biso bomo elobiko eko longola biso na ba aveuglement eko longola biso na ba manipulation. Nzambe azali juste fidèle de konanga. Na lobaka tato soka pesi vision pesa kana provision. Rebecca tungisa maki pona ye. Menazela ko tungisa mana message codé en Nzambe zalaki na kati. Yango na kotali son de konanga. E koza na bitumba mikakatano problème suso zo comprendre source nango ezali nini komi lelate na kati na bitumba wana. Ezana message codé en Nzambe. Et c'est donc que baka ko décoder yango oko comprendre nini Nzamba linko lobela yo. Nini Nzamba lingi pona bomo ina yo. Nini Nzamba za ko préparer yo oyo yo kozala moko lobi kuna na tongo. Et loko to comprendre te bona ba pasi misusu mikakatano misusu bite Nzamba tikinga o problème nini ngana zaki na ngana kimia na nga bandana manzako sambela bandana salaboye bandana kendabo na koma zanga kimia bongo wapi Nzambe wana tente konanga Rebecca pa koloba tangu nazaka na ngana zemite nazalaka na kimia tangu nazobota te na tungisa makate komande ni kana zuzemne sika na sepela zeme zangi singa kimia. Mais Rebecca kene ko consulter Nzambe ko tambola kati na bonzambe eme makabo moyi ba mama Rebecca mama ba onyoso bazali ko tambola selo Rebecca
tangu bana bazali bokanga ba message code nzamba pesa bino. Nzamba pesa kabiso bana pamba te. Apesaka pe na signification. Ozwa message tango zaka na zemi. Sosola nini nzamba lingaka lobelo pona mwano ya mwasi wana, pona mwano ya mobali wana. Tango zalaka na zemi na ye, mikakatano boni yo kutanaka na yango. Na nzela mikakatana sosolo kene ko consulter nzambe. Ako yanolo pourquoi nini ezali liboso. Peut-être mwinda mwana omukole pelaka, bao bazaka liboso ba mona, ba luka ba étouffer yango. Banda mwana kola kimi ezanga, mwana esengo ezate mawa mikakatano tango nyoso. Maele na classe ezate. Ozo comprendre message codé en zambo bosana na yo. Ke zamba lotisa kondoto moko boy. Zamba lobela ko eloko moko boy. Zamba tanisa ko eloko moko boy. Me ososola na yo te. Kaka ndenge zamba permettete mama bomba mwana pendant 9 mois. Zamba ebike mama mtozana maloba likolo na ye. Yondo ali na maloba. Ndeko mama lelo koma komilela bano yo na yebite oyo zaka kindoki ya tata ya famille tata na bango ya famille na biso bata mokili mama tango zaki kobota bana yo ba message code nzamba bande ko talisa yo obande ko yeba te to le kwa no banda ko sambela te to zalaka musika na nzambe lama wa nzambe tamsa ko kitsama wapona ko interpeller yo pona ko interpeller yo pona ko talisa yo. Pourquoi mabe wana ezali? Pourquoi mikakatano ezali? Pourquoi kolelo ezali? Pourquoi passe ezali? Rebecca agardaka onzamba lobaka neke leki akodomine yaya. Pengonga gota ekokaki esalamaki bongo. Ezawa zaida mutu azaki da au contraire na makamba bozambe. Ezawa zaida mwana zaki libanda na kati na volonté na nzambe. Mais Jacob azalaki oyo azena kati na volonté bonzambe po abia mwana mo tranquille o azalaki na sama kola baboti de na raison ko talisa na molimo azalaki mwana azako zwa oyo baboti bazako talisa ye. Mais ba message nzamba pesa biso pona bano tozali kobota toza koyeba ngo koma ko komba koma ko décoder yango pe koma ko prier koma ko intercéder koma ko belela grâce à nzambe likolo na yango. Soko zali mama bo sosoli molimo na nzamba sosoli kona liloba oyo liselo so mwinda bipo lala kapongo lamuka bipo comprena kate otelema bipo zali komilela bana na ngai pona nini nzamba na sosoli sayo. Soko zwake na nzela ya gloire na nzambe te nzamba na zali capable ya ko interpeller pour koza kolela. Soko zoka bango na gloire ensemble tikete nzamba asosoliso lisusu koma kolongisama na o ezali mikakatano etili kotelema kati na yo. Uta nzamba pesa ke message codé agardaki yango pe au moment porté ayebaki ko utiliser yango pe ko salela yango e pesa bomoi o etinda lelo yonanga tutato la gloire na nzambe. Tikete nzambe na lola pambola bino moko kisina bilaka mopesi tina na biloko ezanga tina ona benga ka ile Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob na nzela Rebecca ndeteli ko beta lelo tolo Yesu Masia oya kufa kia sekwaki apesi yonanga bomoi abundeli biso bitumba butumoi toza ko tato lelonga to koti na 2023 ndeko nanga soki nzamba na lobaki afungolo miso ya 2022 bikakatano etelemaki yo nanga tokozanga maloba ko adore ye tokobanda kolela me lokola zali nzambe akotikala nzambe o alobaka de la kabiso bitumba toyebi monene na ngote po soki atalisi biso tozaka lokola ngute dans l'océan toza incapable ya kobunda yango me ye abundelaka biso eloko akosenga kaka ndeko nanga toza lokola ba mama Rebecca toza lokola mama Rebecca o aza kotambola dans la connaissance ya parole de Dieu dans la connaissance ya message codé ensemble soki totamboli na yango tokotato lelonga na sena moyoyo ne sika tolanda bato na mokili bakolanda biso po ete tokomi kotamba na ba message codé ensemble kasi tanke toko comprendre ba message codé ensemble te ndeko nanga tokoza toujours na ba tourbillon o tozozala nango butu moi pe tozozanga lolenge ni na kobima na kati. Nzambe na lola pambola bino mokili na likolo na se ya solo tozali na janvier on est que le début
jusqu'à le 31 na souhaité bino mes merveilles mes restaurateurs bino nde boko pianga makasi makoki ya solo na tamula ina zangi bino na yebi ete nzambe na luna aibitina tikete lokumu esonga bobele pai na ye oyo apesaka sante apesaka makasi apesaka makoki akontinue na kopesa po ete azali nzambe ya solo nakoki koloba mingi kasi nzambe na lola pambola bino tobandi janvier ndeko nanga koma ba message ndeko nanga préparer janvier oyo février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre préparez yango dans la crainte de Dieu dans l'amour de Dieu dans la bonté de Dieu ndeko nanga kolinga kosepelisa bato na mokili te kolinga te bato na mokili babetelo maboko basolo mokili betela biso maboko bakoko tombolo bakomisi yo kasi soki nyonso kosala ezali contre la volonté na nzambe nde sika ndeko nanga tokosilisa baane mabe mpe tokobanda bajanvier na kolela tika ete nzambe na lola pambola bino azali na bomoi qui vous bénisse on est toujours ensemble merci beaucoup.